métier, ça. C'est quel métier, ça? Ça, c'est quel contre moi? C'est mon ami, papa. Ami? Mais toi, non? Hein? Mais elle, c'est des articles? Hey! Tu as perdu la tête ou comment? Je ne comprends rien. À quelle langue toi tu parles ici? Il est interdit de parler lingala ici. Interdit. Ça, c'est français sur français. Kachach, Kalfoué, Kalwano. Ça, c'est ça. Et moi, je ne ris pas, moi. Qu'est-ce que c'est? Vous blaguez? C'est quoi ça? C'est depuis quand que... Depuis aujourd'hui. Aujourd'hui. Et tu préfères Dis, pas toi, parce tu que as... tu es venu avec ta femme. Hein? Elle est aimée. Toi, tu sens ta femme. Analphabète. Hé, ma chérie, Mamelo. Toi, tu es mamelo. Hein? tu viens de quelle famille? Tu restes où? Hein? Toi, tu es une abrutie? Oui. Maman. Yams. Oh. Dis. Mais maman, tout ça en lingala, pourquoi tu es es très pauvre. Très pauvre. Dis, tout ça, c'est Yams. Dis, Yams, tu... Dis. Tu es de quelle province? Non, maman. Zakomba. Yams. Réponds de Bandoulou. Yo, quittez maman. Réponds de Bandoulou. Vas-y, comment casser, non? À tout nous, ça, province, on répond de Bandoulou. Toi, toi, tais-toi. Toi, tu es mercenaire ici? Ça, c'est les appels d'État. Hein? Tu es son professeur de latin, de français, de ça? Oui, papa. Eh. Bon. Oui. Bon. Tu es dans quelle année? Non. Non. Oh là là. Quel âge? Oui. Voilà. Ici, on Ça, est c'est en oui. oui. Et Si non. pas oui, c'est non. Ça, c'est le choix de Yams. C'est Yams. Oui, 19 non. ans. Non, de 19 ans. 10 plus 9, combien? De 19. Des 19 Voilà, ans. après c'est 19 ans. 10 plus 9. 19 ans, c'est ça. Oui. De 8. 19 ans. 19 ans, c'est ça. Oh, De tu as- 8. on a déjà étranglé ta mère. Héritier, tu traînes. Héritier, tu traînes. Dis, tes parents sont des pauvres. Héritier. Oui. Tu traînes. Ça, Maman, je ne sais pas. Pourquoi? Allez, donne-moi ici. Ok. J'avais dit 4 verres. on a donné à... Donnez là. Maman. Donnez-les lui. Je vais la donner. Ça, c'est pour ton fils. À votre soir. À votre soir. Hey, maman est allée où? Hein? Dis, il est très... Oui, à soir. Merci. Abida, merci. Tellement. Dis, soif de la cuisine, de la chambre. Oui, soif de la cuisine. Soif de la cuisine, de la chambre. De la cuisine. De la chambre. Ça va. Dis, nalingi, bache na nayo libanda. Na silikate. Osez. Ok. Je vais voir cette fille s'évaporer de ma maison. Osez. Gardien! Osez. Et Ça me allez, dehors! Boyer! Mais dis où? T'as négé d'ignorer mon continent en français! Ça se passe ça avec toi? Oui. Boyer! Oh! Yams! Porte! Yams! Yams, c'est ta mère, de ta... Ok, libanda lopango. Libanda lopango penza. Yo, une solitaire, yo. Dis, Kacha. ako obligé dans le français, ni on menanga et tout le monde. Hein? Donc, au bout, il faut s'exprimer en français pour la faiblesse. Yo, Devant moi, la faire saleté. au fin d'année, ngai que tu es bien côté, on a une chance parce que l'autre qui n'a pas eu maréchal. C'est-à-dire la pandia. Tu n'as maman là, yo. Bassins. Ngulu. Yams. Maman, est-ce que... Taba. Mais... Asa na charge na yo, t'as un niveau na yo, Mon général, c'est déjà fait. c'est déjà fait. Ok, mon amda son aposte na yo. Mais à suivre dans les liboko, on a été moi, sur la fin de Bima qui est de kuna. Bima. Wana, elle qui construit en bois.
makasi elime esui yo aleki nde Britannique. bita ndenge azomela secret c'est na mono ndi auti kaka baloko na yo boye mo général ibanda Ça va? d'accord yani aputula makala acha kuna acha putula makala acha masuba kuna atema nini Hey, Yams! Soba muinda lokola ibu Robert, yo bandaka be kotaka ai likambo nini? nivo asoni onga na yo kita mwasi nayebi te na pasi nivo mama nazofinga ngai ta mwasi babandini okotunanga na makambo na bafrançais oso mpe ti habite ngabi oui j'habiterai donc nazocomprendre kutu te ta mwasi na soni bino mpe bozokata ntan ya olobisa so mpe bafrançais yango mpe te papa na mwana na bana misala kuna mama ka bafrançais après nasuka nango ye moko yamisa ye abi mama bocomprendre ye akatani classe asisani classe ne nyonso te mbamo papa bon place azalaki alabima cochon moto apasi mama niveau bafingi nga Yo cochon. na leli Yo komi cochon. nga cochon nga bizambe seke biso bato apasi toza biso na tro olinga bato ya mbongo te to ndenge nini naa na temps ya monde lo nga nde naa na niveau mwana bango te yamisa koki olinga mwasi lokwa nga te na tanga te Yango amoni njembo moko bayembi mokili oyo ejani na yano te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo natulila gasa mpo amoni te soki nazalaki na mwa likuta nde yo oza boye te mpo okomona yo oza mwasi kitoko oza mwasi kitoko na libota na biso oza mabe kasi nayebi te nzambe ya likolo akotika biso te yo tika kokende kuna te omoni te esika bajoboya biso bamango balobaka kionkion wayela otono soko omoni moto osengi eloko mpa ade otia boye ndenge omonaka bana mpoto obengi ye mpe nazala na province soko na ye na kobenga yo kasi mpa abenga yo mo abenga yo eza te mpo aboyi na ye moboto oyo aboti moto na yo yamsi aboyi tika bafingi yo koso wana te bafingi ngai koso yo tika likambo te mwa moke oyo Fredy dos Santos
me dire quoi? Que c'est fini. Obengi yepsi ngelo ko bengi ngaka. Grâce, pourquoi aujourd'hui nous ça le roi au linganga pour prouver battu? Hein? Parce que aujourd'hui nous ça là, et nous on va toi le non, il y a un monde en général. Moni, na fille moi ici. C'est ça ce que tu veux faire. Hein? Qu'est-ce que tu veux alors? Naza pour ça na nini grâce. Si tu as la vente na etango ngala zali. Luka ngana pauvre, toi ne loti, bino bana bambongo, bo vana bambongo na bino. Tango na linga. Luka mwasi wa koki na yo parce que ba parents no balingi ngati no vivre no. Ngana lingi. Ngana lingi. Ari ngana lingi yo. So linga ti luki na place au bomba ngana. Na place au bomba oti yams luka mwasi mususu. Ba voilà ngana linga mwasi musuti. So ni ko ba ba ke yams na grâce ba boss ba boyani. On lui fait soutien comme ça partir à wana. So bomba ngata na sama beli ba kusuba lianga na kufa et puis l'histoire c'est fini et ça enterré. OK, luka ba parents no balingi ngati. Yebisa bango comme ça ba lukelo mwasi o bango balingi, au vu place na ngo remplacer fiwana, c'est tout. Je suis un virus, il y a antivirus. C'est-à-dire quoi? Je suis un secret, il y a la bololo. Je suis un négatif, il y a positif. C'est-à-dire que place n'a pas la youfozala. Parce que ça marche toujours comme ça, la négativité avec la positivité. Une vision avec le tamboula. Donc tout est tamboula presque n'importe. Soit au lingati pour le vrai amour, au ibisinga yam, c'est toi et moi, c'est fini. On prend là. Mais c'est clair, on a vu sur que nous avons tout parce qu'on a pu nous permettre de faire parents et on ne se bat finir. On a pas bien on a le camp bois. Nous permettre à l'autre. C'est mieux na vanda. Grâce. Tu sais au moins que on a ma casse. Tu es consciente. Tu es consciente, grâce. Tu sais au moins que on a tu sais bien, grâce. Pourquoi tu veux compliquer des choses? Vas-y, dis-moi. Là, il faut simplifier des choses. Hein? Qu'est-ce que on veut apprendre, Manini? Qu'est-ce que tu veux? Nabenga ba kufa kala, ba kufa sikola, ba kufa partout, ba kufa na bolingo, ba défendre bolingo na biso mi balé, ba tout aux envie. C'est ça que toi tu veux. Écoute. Grâce. Si au moins Jésus lui-même en personne à Lingaka, on n'allait pas peut-être aller de gauche à droite parce qu'à mode d'utilisation. On allait peut-être grâce à Olingaboy, il faut tout ça. Grâce à ne cherche pas à m'aimer demain, aime-moi maintenant, grâce. Nabaita oyozali, nabarobo yolataka, nabasuki na yo, na pauvreté na yo, moi je t'aime comme ça. Tu as éclairé ma vie, tu as éclairé chez moi dans les sika dans les cas que personne. Hello, ben grâce. J'ai rien à te donner maintenant. Écoute. Non, non, pour ça, non, grâce. Je ne peux rien sans toi. Tu sais bien. Tu sais auquel point dans l'animal. Alors, je ne vais pas aller ni à gauche ni à droite. Ouvre ton cœur, renonce-toi. J'aime que moi je renonce à l'ingale. Yam si ba monyo solo bila no yo ke loti. No yo ke loti. Lo bila lingala. Oui bien que n'abi français té, on va finir pas la bino. Parce que n'abi français té na tanga té. Yam si comme moi sur tanga. Luka moi sur za bien, luka moi sur za mbongo, lo kwa bino ndenge boza mbongo. Yam si kama la vanda. Comprendre. Si quand on a vanda, na banda ko no ba tol boy. Dans la firme. Yam si bo sana na vie. On a peine à linga qui mais non ko kai sauver non. Ya capable de cas.
Je crois que c'est un ordre. On doit exécuter. Écoutez, monsieur. La discipline est la mère de l'armée. Vous comprenez? Donc c'est ça. Si tu es là, tu m'attends dans mon bureau. Exactement, merci. Nazelio Mingi. Ok, bon. Donc, on a des cartes d'identité dans la tête. Na panzi basaki kuna lokwa likamususu. Obimate lelo? Nazali na kanda. Eh. Je vois mon dana kanda lo bakaza kanda. Ne te moque pas de moi. Chérie, non qu'on s'est caté. J'attends une suite na makamna bisaki. Ça veut dire quoi? Nga mon na loba, na lobi na sisi, moi c'est quoi na langate. Tu trouves ça normal? Encore tu veux mon normal? Ne blaguez pas. Dinga na ko bête massa si ba nyoso ba kufi. Yo pe kufi. Mokile siri. Dina ko banga la côté. Ba chenga pe na boloko na boloko na kobima. Ngombe. Ils ont la dialogue, des disputes. Tu comprends côté? Mais les ennemis na hauteur. Dinga za soldat. Je suis un militaire formé. J'ai fait combien de temps à Efo à Kananga là-bas moi? Ozo ko informer ba talibanda tonga. Ba grade onyo sozui ba fonction sozui ngana yote. Yo rappeler koza sola ngombe. Yo sozui décision ce qu'on a olobani. Et puis ton ozo ngoza pour un avantage ya mwana. Hein? Bongo. Si vous avez voyager, en tout cas, vous avez une décision. Quand vous avez fait un voyage, vous avez censé on dit ma voyage. Et ça pour l'intérêt. Qui te cassé là-bas à Simangombe? Au salanga boye kunani, hein? Chemise et zawa. Yo, vous avez qui zen. Ta ngombe, mkolano yaki okendena chemise msozo ngina chemise msozo yebi. Na hizo da. Na kobeta grenade. Nga na obeta tukola ta chemise tukei. Nakotambola na yo, nakobanga elokota uzaza na tika yo, uzaza na boya ya. Basajo yo be kusenga kankiti pekiti maka ebuni njambe. Uzaza na tika mono bali kupa. Uzaza na boya na bonere tomate. Jango singa. Tinsinga wa ekota. Uzaza na boya. Oui. Grâce à Dade. Tata pardon, ngai na boy likambo. Amoni ngai naza na famille ya pauvre. Toza na mbongo te. Na boy na ngai te. Yo oza mona ya mokonzi pe oya awa pardon. Yo kende na yo mpo. Na minute oyo naza ben ngai na mona na ngai oyo bino boyo baka nurse na ngai gas. Yaya na ngai Félicien yo kwaza mosika kuna na États-Unis te ya bayeba makambo na ngai te yo kende nanu na boyi likambo na yo na pisi yo mokongo kende pardon tata bote na bongo la miso na ngai boy yo kende na boyi na ngai likambo na boyi Maman. na boyi Grâce à Dade. Azate D'accord. nazana mposa koyoka mongongo na yo te yo die pale na boyi na ngai likambo pardon yo kende nanu na boyi Na tambolo na bagarde corti. sika na lobi tata soko motajo boye yo jo tingama be kontingama Na tambolo na na bagarde. pisi yo mpe kitite
na boita yo tambo ina bagade te kaso tambola kana bango obebo kende pardon bino bozana na mbongo yo kende Non, en fait, na linga na soana au moins muke maman. ngai nazana mposa kosola na yo te Grâce na linga ye. Na bolingo solo. En tout cas, nayaki na senga ye bolimbisi. Nayebi kaza na ye pas okanga. azate bonga zala abima te Grâce à Zate. Na linga ye vraiment na bolingo solo. Je ressens qu'il y a Zana et Nanda qui m'a zoboé au niveau de sa commune. Maman Marie-Jeanne. Na bote mo na ba garde corps nanga pour na nieba yo katema kama sola na yo. Ami basi na linga na vie nanga moi na yo za mo sina linga kasi. Et puis beaucoup li moi na wana bien na linga ya za viance. Wana tikala lo. En tout cas, yebisa ya limbisa apparemment. merci yo kende omoni ndenge za wana pe ngai ndenge na jo mona yo boye na jo mona yo lokola mona mobali moka za na Afrique du Sud soni vema mosi na ya wuti kobota mona moko ya moke aza artiste boss artiste moko aza na mbongo kasi na mona ka yo boye na yebite ngai mpe na koki kobota yo mpo za mona kasi makambo na bino ya te bana basoda bana bakonzi tata kende tika esika na ngai na boyi na ngai makambo na boyi baya kolongola ngai awa na Jacobe awa na mesisa njete na boyi na ngai likambo pado yo kende nano soko komona gasa na njia bosola kasi lopango oyo luti bae kotia makola awa te yo kende D'accord. merci kende tata na lobi na za posa iloba maaka yo kende boni basa bino boni boluka ka bebo boluka ya moto likambo Oh, merci beaucoup. merci Sora ye. nabi merci na Oui, bisi na koluka. Sora da bina ndako. na mobile za tete Merci maman Marie. yo kende Maman na Marie. boyi na simba yo zipe ya oyo za na mbongo mpe oluka bana ministre te yo kende koluka mwana ya Sadat luka mwana ya Sadat ojo ya be koluka grâce à mpote baboti na ya baboya ye come out En fait, je sais pas. Je fais de mon mieux, on lukayo par-ci, par-là. On lukayo le quoi. Comment dirais-je? Voilà, toujours on est dans la saison des pluies, dans la saison sèche. S'il te plaît, reviens. Dans le lukayo par-ci, par-là. Tu as travaillé au four et au moulin, par crédit, par téléphone, appelé, par-ci, par-là, grâce à ça, grâce à ça. En fin de compte, tu te décides, il y a au point ça, immeuble là où tu tombes, tu vas aller. Là, c'est attends. Puis tu le canne à l'océan, à fleuve, tu dis, tu veux me dire quoi? Moi, je les bêtises, et Dindisanganayo, toujours dit, on est créé pour être l'un et l'autre. Bah, si tu te décides d'aller au bout, tant pis, mais tu dois comprendre une chose que moi je t'aime au fond de moi. On est fouillé, tu coules dans mes pensées, tu coules dans mes veines. Là, je passe jamais 1 ou 2 minutes sans en raisonner. Et quand on m'a dit qu'il n'y avait pas un biseau à Benganio, il n'y avait pas tante, elle m'a raconté encore d'autres choses. En tout cas, des bébés 6 journées dans ma grâce. Quand on a biseau, mes parents n'ont pas Benganio. C'était retour vers ça, on a bien dit pas un biseau. Faites-moi ça, on a bien la grâce. S'il te plaît. Voilà, grâce Nanga. C'est ridicule, hein? Papa, mon Nanga, on fout comme un peu pour dire grâce, s'il te plaît. Hein? Pourquoi tu ne me regardes pas, grâce? Talangaï, Ngande mobile na yo, papa n'a bisoté, tata moi aussi n'a bisoté. Qu'est-ce que tu veux alors? Vous voyez, Bien, merci.
te plaît, Kolelati. Attends. Grâce. Limbisanga, pardon. S'il te plaît. Moi je te promets, et ça m'a insulté, je vais faire de mon mieux et accident et arriver d'insulter. Ça va? Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement du fond comme on a intuition mon bout place nous sous ça naïba facilement. Tu vois? Et alors, ceux aux gens avaient une critique de lier et affecté à tout monter manangamba à mon corps. Je t'aime, grâce donc. tamasaka mobali na ngai nde ozwanga nde ezwaka mpe ya misibomo nalinga ya misa mwasi sa ye mata mwasi na okoka yango vivre te ta ndeti mikolo na okoka yango olia te malgré to nasilikaki me na okoka ta olia te parce que so nalii naliaka boyi manja ya mseye na okoka yanga te pardon ta mwasi simbi te na part na ngai sa ye akobenga neti te pardon yo moto oza na mopanzi na ngai nazo tuna yo be motu na mokolo yo oyaki awa kopesaka ngai raporo te bayitaki yo te yo oza na eloko te oza mobola oliaka matembele oza kolata kitoko te oza makambo nyonso ya mabe ngai nazalaki kuna na nayeki koyebisa ngai nga monayebisa te ntango oyebaki te mobali na yo ya msanza mobali ya moindo ya serie mobali ya kitoko moindo ya ngolo oyo okoki koboya te mpo na nini oyaki koyebisa ngai makambo ya baboti na ye samosineki biso mpo oyo moto aluka mama nango oyeba mambo ekomeli mwana oneki sika oyaki koyebisa ngai obe yo moko obongoli motema te nazokoka kolia te tamosi nazokoka kolia te soko na lei nazobanja obe moto na ngai omoni oyo na bolingo gasi ayo nde bolingo na okufa njala kasi olia bolingo kolia lokwa bokoma koliaka mibali njambi biso ntango tokolaka tozalaka koliaka bato te kasi bino okomona be mosa do oliaka mobali do oliaka mosa njambi likambo oyo wana mpose elekoli yo bameta yo oyoka gu mona mabe ngai nayitaki ye mpe naza na mposa namona ye te nakolimbisa ye mpe na nkombo na yo te kobokola mwana mosi kobokola ndoki ntango dikongo oyo aza na irlande alobaka na ngai nayokaka te kasi monoko ya mokolo elumbwaka nsole kasi elobaka obe liloba ya malamu ojo mona grâce akanga motema nayebi te botema te ongaka ibakolaka motema ebongaka obamba yango eloko mosusu te kasi soki okangi motema okomona te bosani moto oyo abetaki yo dezare ngai moko nazalaki bongo ntango nazalaka mona moke okomona te moto moko aluki nete asakana na yo ata yo mosapi nakoba te mpe yo motema makasi lokola ebembe nazala motema makasi mpo naningaka moto atia ngai mosapi te na kati te mpe balola boye naningaka te nzala motema makasi lokola ngai boni yo lingo te ngai wa oza mosi kitoko mobali mosusu akolinga yo te mpe abongisi bomoi na biso obe mona colonel te ope général tata na ye na général sika obe mona na ye nde yo kokende kokubelaka motema olia te yo soko oli awa te okokende kolia wapi olia biloko na ye ye moto akomesa yo mai tamis najo mona esika kofinga yo te mpo oza mosi kitoko
makasi na jo kebisa ya keba na ya buse na ya kobetelaka ngai makambo ya moto na yo ya misite na boyi C'est vraiment boinga, maman. Écoute, tu sais, hein, Ça sonne bien, hein, tu sais. bah oui, parce que j'aime trop la musique et puis des fois je cherche à être un peu romantique, tu vois. C'est pourquoi, parce que mon témoin est lingi déjà, lingi, hein. Et surtout ce lingi, moi c'est moi qui te connais, tu souris très bien. Quand je te dis ça, on en est au coup, vite, le comment. Ah non, la limite, pardon. En fait, attends, je termine mes paroles. Je souris tellement bien. Surtout, c'est au latigi pas mon poussé. Ah là là. Dans mon on a comme une insécurité. Écoute, je te dis, hein, je te jure. Dans mon on a comme une insécurité. Tant on latigi pas mon poussé. Les tigis nous m'en ont là, puis ça roule ma boule. Puis on a un Zambi. Écoute, attends, j'ai pris Yoka. Zambi. Sois béni, mais l'union so haut, les Canadiens, c'est pas mon grâce. Ma compagnie n'est pas si. Bah, mon gars, tu veux moi aussi. Amen. Bah, je te jure, ce qu'on a petit suis exalté parce que moi-même, j'aime ça dans la table. Elle est belle, bébé. Oui. Faut pas dire ça, Batata. Oh. On dit pas ça. Ça, c'est quoi? Les yeux, non? Regarde. C'est comme ça, les sons. Les sons comme ça, bébé. Écoute, en fait, je veux faire de mon mieux. La qualité n'a eu tu vois, mais c'est pas, on dit pas que tu es beau, tu vois, on dit que plutôt on dit pas que tu es belle. Belle c'est pour une fille. Moi si, comme toi tu es là, tu es trop belle, mignonne. Alors ok. Alors pour Naba Mibal, tu es beau. Tu es beau. Voilà. Tu es Attends, beau, bébé. je pensais à te donner toutes petites choses et permettre que ça bilamba. La chevelure non la ligne en sauté. Tu vois, malgré la simplicité, mais quand même moi dans mon comité. Et puis du coup, mon nana dans moi si mon boyer, qu'ils a le vrai amour, tu vois. Tu es tellement belle, hein. Tu vois, ngai na matike non pesa na bambono, tu vois. Na ngai. Ngamo ko ta bilamba na ngamo. Ngamo na ko ka mwai na bangulata. Parce que na linga ukana kiyam na yo na linga ko za mona généralité. Na linga parce que I love you. Bien, tu as raison, parce que I love you et parce que tu m'aimes, voilà. Alors moi je te dirais ceci. Derrière, il y a un adage français qui dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Tu vois? Nasima ya mobali moko munene neti nga. Déjà na mwana mwasi moko pe ya munene azobata na sima na neti grâce. Et yam ça munene non? Voilà, mais ça adage, et ça lycée, pourquoi tu me compliques? Ah, Izambi na. Grâce à on a évité. Olingo mingi comme on s'en neti na bela liboma. Qu'est-ce que tu non, si maman parle. Oui, voilà. Nasima na lo banini, na lo banini. Mon temps va voir mon ngai mso propre. Bien vêtu, bien coiffé, bien parfumé. Des fois, bon, quand même, on a dit, ah, garçon, ça va bien, élégant, mignon garçon. Et là, moi, c'est bon, on a grâce avec tes chevelures. J'aime ça, c'est pas comme on fait.
Écoute, Non, on non, naza bien te, c'est ça. Non, dès non, là, t'as pas fait, naza bien te. Nalela yo fort. Mustanga. Nalela fort. Tala, nalela fort au Saradate. Soko na mbongo otiki na yo. Naza mposa mbongo na yo. D'accord, le posa mposa mbongo te, nga na moment na boutique, na poneli yo. Naza mposa boutique te ya, o nalataka mpo na nge koki. Naza fier na o naza nango, o naza nango te na konte nango te. Ah, tu vois, donc, prière dans comment à niveau mon Nzambe, ça la grâce, grâce, Nanzela naye akuta na bato mabeti. Parce que nakomara tellement indisposé au lobake. Mais comment moi si au ewaza nani, osa nini? Comment tellement? Nakoma na ba niveau wana? Indisposé. C'est-à-dire, tu sais pas? Ça dit nakomara. Non. J'ai dit nakomara des fois. En fait, na français je suis nakomara mal à l'aise, tu vois. OK. Ouais. Nakomara mal à l'aise des fois quand sous bimaki et puis na bière aux ongate, okine msuma na yo, en tout cas ça me fait très mal. Donc on a une nation avant on a kanga yo dans autres combien na récupérer ba temps perdu. Franchement, chérie, tu sais que tu es belle. Ah? Tu es belle, tu sais. Arrête ça s'il te plaît. Oui. Ah ouais, faut pas dire ça. Tu m'as appelé, tu vas me parler. D'ailleurs, papa Koutabing, Anna qui vous dit qu'il est bleu, pas collègue naïe, c'est pas collègue naïe, général, colonel Dani Oleko. On va aller à Karine Echiki. Le roi Karine Echiki a dit il faut qu'il n'est pas colonel, il a dans attente, il y a une voiture, il y a 4 gardes de corps qui ont dit comme là, il y a un rendez-vous de grâce. Papa a signé qui pas comme possible. Pas comme possible. Nous n'avons pas dit donc Karine Echiki a bien parce qu'il y a dans la Paris. Azo ben angalo quoi il est au mususu. Papa pessi na bango rapport, on a comment négliger bango pour moi si machin. Mais moi ça on a négligé bango pour na des fois il n'arrive pas à comprendre. Quoi? Ayebi déjà que ngana to ramos nambali. Ayebi bon combien de fois soit yo qui ont les amis. Ayebi comment tu ngana to ramos nambali. Non, il y a maman Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ayebi déjà que ba bengana e pa na biso, ye ba bengana nga jaini fa après pour soigner na ye. Alors qu'est-ce que tu veux me dire? Vas-y, on nous ebisanga nini? En grâce. Vas-y. Vous allez tranquille et puis ebisanga qu'est-ce qui se passe? Tu es malade? Tu es malade et puis tu es malade et tu te soucies même pas. Il y a des gens qui sont dans le bon qui dans l'hôpital va examiner. Ah bon? Attends. Tu veux me dire quoi? Où est-ce Oui. Yanga? Jésus, Marie, Joseph. Ah bon? Serre-moi, bébé. Fais-moi des câlins. La jungle, pays de jungle, les lions de roi ce soir.
dans la jungle, pays de jungle. Écoute, tu sais, suis-moi sur les mains. Au moins, on dirait que c'est comme facile la vie là. Elle s'appellera comment? Je pense déjà qu'elle a une fille. Hein? Papa, non, arrête avec mes parents. Ok. Bisous, tu es dans la famille, il n'y a pas si. Non, ça, c'est un nango. Dans la famille, il n'y a pas si. On t'a dit osé Miazali, il s'appelle Yams. Papa, moi, on a eu Grams, qui veut dire grâce et Yams, qui fait Grams. Notre première fille. La deuxième, elle s'appellera Grims. Et la troisième, elle s'appellera Groms. Et la quatrième, elle s'appellera Grims. Cela veut dire 4 filles. J'aime trop de filles. Trop de Grims, Grams, Groms, Grims. Voilà, 5 ans. Et papa, comme on a eu Yams, maman, comme on est grâce. Et maman, papa, qui n'a pas mais moi, on a eu l'Iposo. Papa, on a accepté sans rancune, mutuellement et avec cœur ouvert. Andimia dans moi on a eu Liboso, non moi so ya lingaga. Oh là là. Écoute là. Tala, grâce. Tous en amour na biso mibale. Tala. Mais ça solution monter, il faut beau ta grâce. Solution nous yebisanga. C'est déjà combien de mois? Combien de semaines? Et moi déjà ça reste 7 mois. Le rose a mis à Liboso déjà. Et tu as dit 7 mois. Écoute, 7 mois on a. Et Zamba, Liboso, moi ça va la consultation prénatale déjà dans 1 mois. Donc au bandango, 2 demain je te donne l'argent au Kino hôpital où on a confié pas docteur on a à l'an de la radio de près. Donc 2 demain déjà dans ça. Au Kobotana Yams. Maman n'a linganga te, papa n'a linganga te. C'est mon dans la famille a bien te. Maman n'a linganga yo te, papa n'a linganga yo te. Et makamno solo bana papa n'a maman n'a basa na makamni na kati. Ah, ngana toto lingana je te dis à chaque fois. Mais ça pose pas de problème. Je manque quoi pour te donner et vous permettre de survivre te. Je suis invité à moi, chambre. Il s'agit de ma fille, attention. Hein? Il s'agit de ma fille, on a mon identité. Tu vois? Alors, je ne vais pas aller ni à gauche ni à droite dans le lobby au Bota. Point barre, c'est fini. Votre mère est instruite à vous les rapporter. Il faut que je prends des décisions et je ne recule pas. Ah, tu vas écouter ta mère. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Et réponse Nayo Ezali, oui, c'est terminé. Nous devons mettre fin à tout désordre. Je n'aime pas les imbroglios dans ma famille. Confirmez que vous êtes d'accord pour faire la démarche. Je dirais quoi, peut-être qu'ils ont envie d'en gâter. Quel avis? C'est pas suivre.
papa sino oloba nini bosu eza envie na nga tina osala nini Yams. Eh. Yams. Eza pour l'intérêt na yo, mon fils. Pourquoi vous salanga boy? Tout seul na kino bien. On ben na posa d'accord. Mais na présence sa papa na yo au ballon le maloba. Olingo bimisanga na devant papa na yo. Dis, toi tu veux blaguer? Hein? Dis, na tchao na boloko parce que yo okomona mwasi na yo. Na tchao na boloko. Pas bête au film boloko, okomona mwasi na yo. Dis, qu'est-ce que c'est? Keba. Keba. Malembe, ngombe malembe. Yams. Mon fils, tu es assez grand. Hein? Il faut être responsable. Qu'on vivre derrière bien papa, non, ce n'est pas bien pour toi. Et mon papa a décidé aucun est en voyage. Hein? Je sais pas si vous arrivez peut-être à comprendre maman mais évitez vous excusez moi peut-être avec le langage n'a pas placé mais évitez sur la placer langage ni il y a papa tant que l'on a tapé la vie moi ça connaît la vie nous l'un ou l'autre ça fait Vous m'accompagnez à la chose et ça out. Dis, toi, nous te parlons de l'amour. Hein? Dis, papa moi, je vais faire voyager mon fils pour l'Europe et je dois demander les... elle est enceinte oui Hein? oui donc je ne pourrais rien papa Hey! Dis, yo, pesi moi, batterie kundu. Dis, pesi zemi. Dis, moi, non, il y a yote. Zemi, moi, il y a yote. J'amène ces garçons, tu la famille, il y a moi, c'est na kangisi papa na ye, na kangisi maman na ye, na kangisi ba de vrai nyonso. Comment moi, on a pas ça moi. Dis, a juste zemi encore. C'est na famille nini. Papa na ye, maman na ye, nani. Yemsomi yebi tena mboka oso zanani. Au perdre ma valeur na ye pour na consenter fille pour pas na titre traité. Dis, ezali complot. Eh, complot ya tata na ye, na maman na ye, bali moi na banga moi si zwa zemi. Vraiment. Il faut me sentir. Awawa. Il faut me sentir. Fille na mona na kaza illettré. Atanga tata mon français ta a oyo ayebi ko prononcer mo bien pe. Mais ce que ça dit. Yo que quelqu'un la spécialisation na poto, au sein médecine na poto, yo kolinga moi na un argument. Di ba intelligent. Osobo ya poto pona fille wana troublé les gens qui ndoki to ni na ngonza. Ina chance Zambe na. na koma kotika minduki. Yem so très. De na dodio na mbonzu. Yo. Naza vraiment déçu. Mwana nyama. Au décevoir biso vraiment Yams. Mais on m'a tout quitté. Au monde yo pour voyager. Encore voyager. Pour voyager comme ça la fille on a nese mais le quoi lula kinda kwa ya kofana na ndako yemo. D'accord. Yo zalibana. Avant d'accord. Di d'accord. Di na mata pote comme général pour ndako na moi hein. Chérie Subo. Yo oyo zemi na yo baboti yo na wanga na kate na yo o mwana ngate. O za mwana ngate. Ko boto malo elongi na yo na ndima kate na bota. Ngai. Ngombi. Mwana koko na yo, mwana koko na yo, mwana noko na yo. Omone komo kofa kuzoba na sakana. Hein? Yam so salandine mutu akoko ya papa boti. Mutu wana yem c'est ça yote. Ya nga papa la e oya mbunzu na dikosh.